abonnez-vous massivement sur Gémidor TV. Gémidor TV, c'est TV d'Abisso, TV à Papa Deonzinga, TV à Bisso, TV à Eric, TV à Carole, Talaka Bisso, Toakatia, Yakata Gémidor TV. Donc, Gémidor TV pour l'information précis, net, clair et en temps réel. Talaka Gémidor TV, Nakatia TV, Mathieu Libaya. Ver o filme, venham ver os séries, que venham ver emissão, que vai se encontrar a mim mesma. Eu mesma que vou representar essas emissões. Vão gostar, vão adorar mesmo. Uau, que máximo! Gémidor TV, ele anda bisotinho na banda. Todos os angolanos que chegam em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gémidor TV. Webec. Ba histoire secret, Gémidor TV, abi misongo na poisa. Gémidor TV, yonde. Yonde. Ba bo s'abonner, ezani na ngeli sekolo eloko. Tango okoti na Gémidor TV, po s'abonner, okomona esika mo ba komi na rouge. Mopanzi koto ezana liboko moko esali. Ezana liboko muso esali. Yo sikoyo oponi liboko oyo esali bo so très bien. La kisi osepe na chaîne na biso. Olongo wana okiti na okomona ba komi en rouge, ba komi s'abonner. Ozi moi flèche wana eza wana o cliquer. Tango cliquer okomona eloko oyo ya ngonga eza mupanzi. O cliquer na eloko wana ya ngonga ekosala on dirait voiler eloko wana ya ngonga. Wana déjà ça l'a assuré na Gémidor TV. Gémidor TV. C'est bien votre humble Deonzinga Katna Gémidor TV. Tous les sous-copesa bino bambote esika nyoso bokutami esika nyoso bozwami kati na bonzambe bambote ebele tozana kondima ete esika nyoso bozali nzambe azana kobatela pe nzambe aza au contrôle de toutes choses tozana kondima ete ba santé ezali malamu bozali vraiment malamu na mabota na bino nyoso tout. Mokola lelo toyaka kaka na itandoike parce que esengaka to na itandoike bobengaka botindaka biso toza balobeli na bino tango likambo yali bobengaka biso toya toujours koloba totalisa monde entier oyo ezali koleka na mikili nango tozalaka toujours acte parce que mosala oyo vraiment oyo bengelaka biso oyo biso tobengama na yango ezali te kopesa bino basango ndenge elongo bani nango na lombango tokokende vraiment kopesa bambote ebele na bandeko nyonso tu esika nyonso ozwami ozala abone te na Gémidor TV bambote na yo nzambe na bomoi oyo ezali mokona lomingo aleka vraiment na kobakisa oyo ezangi kati na bomoi na yo apesa yo oyo vraiment oza nango posa kati na yo. Merci bandeko na yango toyoka kaka kopesa bino basango ndenge elongo bani nango tobengami vraiment mokona lelo mpona kopesa bino basango basujet ezali ebele oyo tokolobola mokolo lelo mena kobanda nanu tokende na basujet ya mokolo lelo na kolinga mpenza kopesa bandeko nyonso tu oyo basungaka biso kati na Gémidor TV bambote ebele parce que boyebi mosala oyo eza facilité tolobaka plusieurs reprises ke bamatériel oyo biso tosalelaka eza très fragile alors esengaka koremplaçaka yango ntango nyonso tu yango ezalaka mete fois toyaka kosenga lisungi tosengaka lisungi te ke mpona soki ndenge nini mais bino boza wana botindaka biso toloba totala eloko nini ezali koleka toya tomettre yango sur la toile oyo eza ke enfin ke etelemisa mpe éveiller peuple toza wana mpona kokonscientiser oyo ezali toza wana mpona kokonscientiser oyo ezali peuple enfin ke peuple alamuka ayeba badevoir oyo aye mpe oyo kozala lobi oyo kozala mikolo na mikolo na yango toyaka wana mpona kotalisa yango yango bandeko tokokende vraiment kopesa bandeko nyonso tu oyo bazalaka na biso oyo balandaka biso oyo mpe basungaka biso kati na Gémidor TV bambote ebele à l'occurrence tokokende mpena kopesa Mamiston Malewa bamote ebele Miriam pardon tokokende mpena kopesa Mamiston Malewa bamote ebele vraiment oyo ezali
ndeko na biso pe sœur na biso Hermione Maneka bambote belé place aux Zouami toke pe kopesa Dani Maneka bambote belé tokoloba ete boyebi kaka epai ya Hermione Maneka to Dani Maneka oyo ezali maison africain ezangi eloko te vraiment ndeko luka obeta tour tana kobeta tour na yebi ke moi likia obia eloko to lingi en tout cas na yebi sio ba secret belé ezali ba secret ebele ezali vraiment na biloko oyo ya mboka oyo nazoloba bien na répéter biloko oyo ya mboka penza oyebi kaka donc kende penza comment pas Dani Maneka to Hermione Maneka en tout cas bango mibale bakosunga yo peut-être na moi kokoso oyo za nango mikolo oyo mais on kapinze pas Dani Maneka okosepela ya mingi tokepe kopesa mama ya biso Myriam Coiffure bambote belé esika Zouami eza kaka lolenge moko omoni tolingaka benzendance tolingaka makambo belé. Voilà, donc, n'hésitez pas, en tout cas, adresse Ezali Daniel Jean Richard, comme les gens tout près à garde de sa chaude fond, dans le numéro de téléphone, les armes, les autres défilés, voilà. Donc, nous capons au commandant, au bêta tour, au lingi coiffe qui toko, au lingi souki qui toko, au lingi mèche, au lingi boye, tout Ezali. Alors, voilà. Maintenant, tu reconnais pas que ça m'a boubou na lieu bambote belé. Esika Zouami tokepe na Kinshasa en tout cas Simon Mabeka bambote belé dit maman na bita bambote ebele to pesipe mike chikangu to ebike moment oyo aza na Congo aza na Kinshasa bambote na ye ebele vraiment na bosanité Gila Roche Lutumba bambote ebele en tout cas bandeko nyonso tout oyo bazaka na biso globiste Mesa tokepa héritier Matengo toke bana nyonso tout ya Gemidor TV dans l'ensemble bambote na bino petit mundiri bambote belé belé esiko zali mukola lelo bandeko toye penza kolobela o ezali moi makambo o ezali koleka mingi na mboka na biso o to bengi mboka Congo Kinshasa to Congo RDC to lo bango biso to lobaka Zaïre nous sommes des Zaïrois biso to ba Zaïrois ça c'est la réalité des choses. Kozongo na ndenga mabete mais eza na ndengete ya boy non nous biso to se considéraka jusqu'à présent étant que des Zaïrois. Ça c'est la réalité des choses. Donc nous Congo et kota na mutute au Congolais non nous sommes des Zaïrois. Donc eloko wana est dérangé bande côté et ça ne peut pas citer parce que eza choix ya mutu na mutu amiyebi esika nini azali soki oza Congolais tami ezaka mboka moko oyo mboka oyo bakoko na biso batikela biso eza demboka te ezaka mboka moko wana Congo dia toti yango wana zomona siko Congo dia toti wana ekomamaka na sete ekomamaka na ka Congo voilà oyo ezosala ensemble donc royaume Congo. Donc nous sommes des royaumes Congo. Donc voilà. Merci beaucoup. Émission Alelo o ezali vraiment toujours kena émission tokota na mobuku ya émission bande ko bolimbisa. Émission Alelo ezali total kolobela pena ba candidature oyo ezepesa maki na mboka comme on a côté présentiel et puis comme on appelle makamboze belé au pena tokolobela lelo. Donc projet oyo ba projet nyo surtout au chef de l'État a pesaki est-ce que ekokisami bambiguïté ezapi par rapport à ba projet wana to kepe comme on appelle oyo ezali que diplomatie o ba lobaki diplomatie agissante est-ce que suite nango ezanini et sali nini ekomi wapi voilà parce que tozo mona lelo tozo kende milulu ezokende ba mikolo ezokende plus Nicolas Okende milulu ezako pusanaka pembeni nango mukola lelo o ezali vraiment to sola plus na bandeko o ya Kinshasa to ko benga ndeko moko o ya bengami na kombo ya Lutumba Gila Roche o ya zali structure de chef de l'État donc ye azali kati na toloba na koki kolobake azali na chef de l'État bango baza na structure o ezali ko soutenir chef de l'État nango tokoluka to benga ye a éclairci biso ko yeba makamnini o ezali koleka na mboka
parce que tout le monde qui chef de l'État tango akendaki ko postuler alobaki moi makambo moko boye oyo pensa etamboli na toile et sali vraiment kitoko te bandeko ebele batungisa minango babi comment un chef de l'État akokaki koloba makambo wana étant que yé chef de l'État. Alors biso tokobenga monsieur Guy Laroche Lutumba ameka ko éclaircir biso ko talisa biso pourquoi chef de l'État akendaki na koloba makambo wana alobaki ngo pona nini est-ce que makambo eza ya solo to ya lokuta est-ce que et puis ndenge toza koyoka ke bandeko musu ba disqualifier bango déjà komona ke ba pesi ba vraie identité na bango ke baza bazairote baza boité alors ba makambo na nyoso tout ozo le kanatoile les autres défilés na toile ezaka ka ndenge to loba kadio chapeau bango basala famille baninga komona ki Chéribin Okende si le nom est super ça alors tokoyana makamona nyoso tout tokotuna ye mituna ya telisa biso makamona nyoso tout parce que biso toza moi musika quel que soit o ezake musana biso ezali investigation kokota kozwa ba renseignement tout ça nous avons aussi nos renseignements o ezali que toyoka ya loba après biso tokoyaka kana mituna kotala soki azoloba ya solo to ya lokuta parce que biso toza na média tokoyi kotika lokuta est dominé bosoloté tomona ki pe wazalendo o ezalaki ke ba garde républicain ba kende ki ba bomaki bango ba pesa ki raison ba que non ils étaient des Rwandais tout ça alors lelo tozomona wazalendo mutaza kobunda o e baluki sisima baluka nef o e komike akomi ko bota ba territoire pona na RDC donc tozo comprendre rien donc makamno surtout o ezali donc bouluyeke na bouluyeke biso tozo comprendre le côté alors yango to ko benga to sala appel na bandeko o baza na habilité ya ko expliquer biso makamona ba meka ko expliquer biso to comprendre quand même que et loko nini ezali koleka wazalendo lelo akomi ko bunda ko botola ba territoire na côté ya FRDC ce qui est FRDC c'est triste deux fois. Tous comprendre rien. Alors, dil nini oyo bango basaki, oyo komike ba wazalendo wana ba komaki, balobaki bazaki ba Rwandais, ba wazalendo wana kaka, ba komiko bunda. Pona ni parce que tango balobaki na M23 bayaki ko siéger na kin basalaki tant ya moi boy na boy. Tout le monde va comme battre belé va comme ah non c'est du mensonge ezalaka kala ezalaka boy mais ti lelo baloba kango ba telemela ka pe yango baloba kango to moni lelo budaga ni kenda ti lelo suite ezate ngana ko monopoliser parole te na ko linga vraiment na sala appel to kende vraiment na mituna to tuna enfin que bandeko bozala scotché branché 4 na Gemidor TV enfin que bo comprendre makambo ezali koleka parce que est comme bizarre tozo ke na élection ezali to ezate to moni failou alinga alobaki non ba tu va postuler te loko te nini te ba tu na ye ba longwe to moni ba Jimmy ndeko tozakane awa alongwe akepango bila donc c'est bizarre moko bizarreté moko zole kawana je sais pas donc quoi dire donc makamanga komika ka eza clarté nango to retourna pena ndeko o expliquer biso to me ko comprendre moi muke quand même enfin que bandeko o balanda biso kat na Gemidor TV pas à la paix éclairci va comprendre peu est-ce que makamanga zo kendeka ka loko la théâtre de chez nous et zo kendeka ka loko so bindengeni merci bandeko boza na patience to benga to zwa Guy Laroche nali enfin que ameka ko éclairci biso. Zobengaye déjà comme ça mais pour éclaircir parce que allô ouais bonjour en tout cas aux 4 na Gemidor TV to yambi openda na bobo tonyo surtout to ebi et place yo zali libote zali malamu binonyo surtout bozali malamu to kolinga pena yo moko o se présenter 4 na Gemidor TV enfin que bandeko bazolanda biso na bokebi baye bayope ozali nani obengami na komoni ni pe ozali. OK, vraiment merci beaucoup, que Dieu vous bénisse tous là-bas. Merci. Ensemble vous êtes. Oui. Je m'appelle Pasteur Guy Lutumba Lemba.
Alors, je suis Congolais de père et de mère. Ouais. J'habite à la Cité Verte. Alors, je suis ici à Kinshasa. Et tant que votre humble serviteur de Dieu, je suis appelé pour prier pour la nation congolaise, pour soutenir le chef de l'État Félix et la nation congolaise dans la prière. Merci beaucoup. Parce que mituna ezali ebele auto ezali komitumbisa nango tomonaki chef de l'État auto robanda penza boye tango akeko postuler pour la candidature na ye tomonaki amekaki na moi presque le bapena moi makamoko oyo etumisaki bato ebele komona ke bato misusu oyo bazali kosalela balindele bato ifo basala keba bato ifo bayeba ke bato misusu mpe Congo ezali mboka oyo eza na posa ya rééducation mpona basi to boye na boye. Alors bamessage nyonso wana oyo alobaki vraiment etant que chef de l'État ezali malamu to ezali babe? Normalement, tout ça, les 21 ans, il y a colonisation rwandaise. C'est tout à fait normal. Moto, il y a colonisé la biso, à Zalagate, aux Zalagate un peu cloué. Et tant que l'esclave, il y a des Rwandais. Alors, et tant que l'esclave, il y a des Européens. Alors, vraiment, et c'est pour le monde entier comprendre que maintenant nous sommes libres, nous, les Congolais. C'est ça, il y a un moment qui est bien. D'abord pour les étrangers, les Alikanda Makasi, Naba Congolais baza corrompus, les collabos derrière l'étranger, derrière l'organisation comme la collabo ya ba Rwandais, ya Kagame, ya ba Union européenne, c'est ça on appelle les droits chemins. Il y a mokili ya mboka o biso to lingi ezo ngamingi za liboso, c'est ça. Mais koloba vraiment mboka ezo ngamingi za la ki liboso eloko ni nazo talisa ke mboka ebebaki ndenge lobi ke 21 ya colonisation oyo ya ba rwandaise. Mais colonisation rwandaise wana elekaki na nzela ya nani azalaki en base yango pona koloba ke colonisation rwandaise wana parce que tomonaki Kabila azaki na pouvoir, Kabila za congolais. Bon, colonisation rwandaise, ça veut dire que nous sommes des innocents, nos peuples, tous les innocents. Colonisation est à travers le monsieur Kabila le père, le Kabila le père, le Kabila le père, na oyo babengi Kabila. Alors bangonde bali na colonisation na po bazalaki ba congolais te, ce sont des étrangers rwandais. D'accord. Tant bango ba il faut bazala la composition ya ba étrangers ba yozwa sénégalais oyo Fayulu, oyo zambien Diouf Moïse, oyo ba Burundais Lukonde, oyo ba Azarias Rubero, oyo ba Kamere, ba Lexi Kizaro, oyo vraiment ba étrangers basé de oyo c'est chaque na kata colonisation ya 21 ans. Donc na kata 21 ans so oyo bana na biso ba oyo bazaki na âge assez pendant 21 ans ba rebonga malama position ya biso bazairwa. Donc c'est ça quoi. Mais tant aux alliés que bandana na moko odo meka ko décortiquer yango enfin que bandeko bazolanda biso ba comprendre parce que olobi oloko moko olobi que non net Moïse Katumbi azalaki aza étranger. Mais Moïse Katumbi expliquez biso bien eloko ni ozotalisa que Moïse Katumbi aza étranger. Bon, j'espère yo pe ozalaka na Mosaïque dans la Outaka Zambie. Dans Mazembe ekufaki tofandi na télé Zaïre tozolanda voici les jeunes présidents zambiens de TP Mazembe yo mokoza wana olandaka yango na bilili ntango Mobutu abenganaka Moïse Katebe Katoto. Katebe Katoto azalaki refoulé oyo azalaki grand frère na ye côté ya papa. D'accord. Alors maintenant Katumbi tangu ayaki awa na Congo ayaki na aza na carte na ye
j'espère na tindela kinope na kotinda lisusu carte na ye ezalaki carte ya baséjour etanke zambien. Donc c'est ça, c'est monsieur là aza ni cousin ni cousine tomona matanga na bango te na kini tomona esika basesa feti te. Donc ce débat là ya monsieur là vraiment nayebi te yo obotami na Zaïre oyebi Zaïre oyebi batrace oza mwana Ukraine mwana Mbinza oyebi po oyebi. Donc ça veut dire plus on a vraiment tout changé en haut. D'accord. Alors deuxième piste c'est que nango comme on a Denis Mukwege tout le monde a dit vraiment aux qui passe mingi mais chef de l'état tant azalaki na soki na se rappeler bien na 2021 na nina ONU alobaki pena makama malama alobaki non en tout cas ndenge za de réseaux sont appelés batamaele nati alobaki pena par rapport à docteur Mukwege mais lelo tozomona makama belé eza ko bima pona ye batu bazali koloba makama belé vraiment. Alors nana okenango de koloba kaka o ezalaka kadiosha kati na IDPS ou bien eza pena ba connotation oyo ezotala pena kati na ye. Bon, au moins, chef de l'État qui viergement na kiti ya bokonzi sika. Ayaki na kiti ya bokonzi sika, faut comprendre. Ça veut dire tant ayaki sika akoki kozala brutalité. D'accord. Bon, ce monsieur-là azalaki stratège. Ayebaki qu'il a vu ou la mort. Donc, soki aki éviter ça va perdre le peu Congo. D'accord. Mukwege aye na Congo asali 41 ans. D'accord. Faut calculer 21 ans ya Kabila 21 ans ndenge alobi. Na Mobutu toyebaki ete bon ce monsieur là c'est wana eyebani soki okoti na site ya Burundi okomona bafrère na ye bakousin cousine bandeko na ye awa mpe bafondema na ye mpe bazali kasi ce monsieur là ndeti nga nayebi ete wana mpena vérité ce monsieur là onga nayebi abomisi nde basi ebele na basystème ya bapris na ye oyo bamindele bapesaki mpezaki mission ya balkanisation ya Congo pour renverser Congo ndenge balinga bakata Congo. Donc akomaki spécialiste ya kobomisaka basi bino bozomona azotraite kasi azoboma yango moniki tellement bamindele bapesaki ye prix na mérite wana ndenge ya banda ya koboma kasi nzambe epazaka grâce azoboma toujours se multiplier kaka. Donc soko lingo comprendre zonga kana bamboka na bango ngana za siège mingi na Bukavu koma un peu partout nazwa ba rapport à monsieur là. Alors donc ezelo moko chef longo mususu salaki politique à l'école koflate po kotana kati ya kare ya vimba omoni ntango akoti na kare ya vimbi ntango avimbi mondele sika azoluka lia ye baafricain misusu bato mosusu oyo baza derrière mindele mindele bakushaka baprésident africain neti Macron akushaka basassou nguesso bakagame bato ebelebele wana bamokingi wana nyonso bafali. Alors maintenant siko ntango motu wana akoki momi wana te mais bandelele eloko wana olobi Macron akushaka na bango. Oui, Macron akushaka bango basi na ye akushaka bango bata formation. Donc faut comprendre donc voilà bamomi na ye donc akushaka bango vraiment le monsieur de Macron, c'est ça. Mais sikoyo ndenge makambo yango ezali kokende sikoyo na makambo nyonso tout est-ce que parce que koloba boye oui c'est bien koloba boye que Macron azalaka boye na bango azalaka boye na bango mais bino pena boza na bapreuve oyo ezotalisa te eza ya solo. Il va changer sa façon. Oui, bon, nous répondre. Les preuves existent dans le sens que les gens là sont des esclaves, quoi. Vous comprenez? Les gens là sont des esclaves. Donc, les preuves existent. Ça veut dire que les preuves existent. On va comprendre que nous sommes ici, nous sommes vraiment étouffés. Na batuana na ndenge nini
faut que Mokele s'accataki déjà la République démocratique du Congo. Bakataki africain pour jouer pourquoi c'est Bakabolaki il doit jouer la République au Zambie Museveni doit jouer Kagame Kagame écoute comment au Tchad pas le crier moi l'inaye Museveni peut à Tchad encore l'inaye donc au moni Ndele soki des moi sinaye a comme il y a le pouvoir au Saganambo Kakasi alors, comment les aventures, tant que ça serait un chef à côté de la louche, chef à Boyaki. Chef dans la bouille, ma compé, moi et Andy, ma biso les sous-sous, va utiliser sa sou pour s'en faire renverser biso. On a retenu le mot à Mouki. Pour lui qui ça fait les sous. Awuji anego créer guerre entre biso na bango na sens a renforcer ba Rwanda kuna ba fongoli porte couloir na Jelen Jelen na fraise bakangi batol obanda likolo tina fraise nzoka ngaba bingai na bapili batunga ba muturanga tuzomona bakano moko ya ba mindele ils ont fait roter tout en tout côté kuna nzoka bakano rapide wana ezalaki ya bamindele bafrançais ezalaki autour ya kokotaka baarme na glm compris barwandais po batiaki base na bango na Congo Brazza nzoka biso mpe bandaki deja kocible carré wana tant tocible carré wana na suka masolo ntango bango bakomi na préparatif batake biso briske na bombe alembala moko chef na belema bakita briske babuka barécupéra tout bakanga na barondo basalana donc omoni dans ce sens que faut comprendre tout ça yeki misana aza mosi na bango baza mosi na bango c'est ça quoi. D'accord. Alors bongo sikoyo tomonaki Fayulu alobaki bandeko bapostule te banai na ye comment député na ye tout ça moto akopostule aza te mais na suka toye komona ye moko Fayulu apostule. Alors eloko nini elekaki komona ke alobaki bato bapostule te mais enfin ye moko aye kopostule eloko nini mpenza elekaki wana po ye apostule Fayulu bon omoni monsieur wana azotambola na kanyoti ya mwana ndeke azotambola mbongo ya mwana ndeke donc ye aza divisé par lui à côté ya Kagame po bamindele baza na ete ye aza na Kagame na Kabila alors bamindele baza na Mokwembe na Moïse alors le monsieur le Sénégalais là ye mission na ye ezali ke aya kobimisa trouble na baélection trouble wana sikoyo eza nde ntanga te akolekani te alors faut déjà ça sumba déjà partout akoma na Kabila si balata na nzoto alors maintenant le monsieur là ye mission eza boye yo kende kota postule ntango bakopublie baélection biso tokomanigase ke yo ndoleki alors yo fo bimisa autorité là trouble ebima ntango masasi kobanda à partir wana sikoyo force européenne bakoya omoni takalki ndenge ezali ntango bakoya sikoyo mission ezali tokende dialogue po tokabola mboka bien ndenge basalaka vente ya république démocratique na Genève nde bakenda koteka 350 km yango omoni mission ayeli ya mwana kasi sur terrain nayebi soki aza 0,00 omoni yoza zairwa omoni baétranger nyonso oyo batiaka motu kofinga omona un politicien zairwa yo finga kaka atie na bandundu bata bandundu balobi lobeta monoka mboka te yokayebi ya moti sikoyo akomisa bata bandundu bino ndenge kaka boye bato wana nyonso bapostule baa bamiyibi donc omoni ke ozaka na politike ya kofinga tilombo kofinga wana eza politike te ça veut dire un étranger aye mission mpona avantage ya Kabila
y compris Mingerega ye na minute oyo aza na mission na Kagame na émission la Kabila c'est ça. Alors sikoyo tokende pena na beaucoup émission komona sikoyo tobanda nano na ka Cherubin Okende sikoyo eza ndenge nini ezokende ndenge nini? Donc à Cherubin Okende ezokende bien na sens que bato babomi eza bato na mwana teke Katumbi na mwana ndeko da meme réseau donc ezali mwana ndeke na Katumbi bango mutu basala ki pour ye tango basangana ki bango na bango batetela webse omoni te que yo sala ki biso de journée ko na biso batetela yo de maki militaire mais comme biso na ngambo wana ndeko tala mutu na bo tango bango clic na bango ba chao le koto batetela nyuso basangana ki bakoti réunion alors yesi ko zagini tant bakende na Kenya tant bakomi na Kenya zaki dernière réunion pour renverser force volcan pour renverser alors yesi ko na kati ya réunion wana akosala kindeti maladi akosala maladi mama lobiki ke akendo hospital nzoka tanga bimi azumba la moko avio kim tanga yeki ba makambo balobe bongo ebimi na réseau comme pas chef tanga comme pas chef bango batimbeli mwana ndeke tanga timbeli na sonario Zambie tanga batimbeli babia mutoyo balekai alors nzoka sikoyo yepe le jour là azalaki mutu moko balinga bakutana bata chef pour basala tout balokele audience baso na chef on est go filer avec qui na bango ba o babengaka nani mwana oyo Rwanda na Kalombo na ba misusu ezaki mo réseau na bango on est go filer donc ba filer ba petit café ba récupérer ba kema ba nyati parce qu'on pas donc ba hôtel ya liona ils ont mon indiqué na Katumbi réseau na bango ensemble na Kabila donc c'est ça quoi. Mais balobaki bata force républicaine mutu bakangaki ye. Non, eza mambalo kutabu ba échappé. Makamnyo se banaki nango. Balandaki ba makamnyo si déjà batimberaki. Batu na bango moni te ba kamuga ba journaliste na bango. Na garde wana ça na donc c'est parce que na ressemble tout va bien. Donc eza moi pas si quel intérêt biso to maye. Pourtant la ministre na tout. Alors tobumé na likamoni togani quoi tanga zali ministre tobumé te ozoko kwanza tanga zali ministre tobumé te kaka sikoyo nde toboma non bango mo basali likamoni mo po yepa zali clair d'accord mais comment na sikoyo likambo ezotumisa mpe bandeko bele babaki totuna yo komona wazalendo tomonaki garde républicaine ebemaki bango ntango balingai base justifié balobaki que non ils étaient des Rwandais mais tozomona lelo wazalendo ekomi kobindela FRDC. Voilà. Vraiment, bon, nazoseka naseki yo te naseki ndenge ezoloba naseki yo te mon frère. Ça veut dire faut yeba ke toza na monde tokoti na monde stratégique faut yeba yango premier lo wana bamwazelendo nayeba kokanyela barwandais oyo totakaka ocomprendre voilà wana ezalaka bainfiltré bamercenaire rwandais alors yeba yango na bibiki oyo oyo zoyoka bamwazalendo kuza mutumina nazosofili te nakoloba ngo en plein chaîne te omoni wana eza kaka bapeti na yo baluba bapeti na yo bafata bandundu bapeti no basweli bangala bakongo bapeti no bauteki baformation tolakisi bango ke bango bameme biso na pesa négociation tomunda te totya minduki na se. D'accord. Alors biso tolakisi bango ke non on babotolaki biso déjà
ebele banda époque déjà ya mwana ndeki olakisi bapeti formule ya mozalendo tolekiti yo mone ozana fo bulembala mo wade osona o katikati. D'accord. Alors sikoyo Bunagana ti lelo ezaba na maboko ya ba M23. Bon, Bunagana eza na maboko ya ba français, ba américain, ba belge, ba allemand, ba anglais, tout. Parce que des gens va petit alors la fois passée ba outre au tika terrain libre ba tu na biso pe ba na kata Bunagana alors tu peux se mon canal cité ils ont système à mon ami le wana sur le bas bazana na système collégial mo yoka to ke na système de jeu photo sur la mo pandi. Ah d'accord. Alors sikoyo toke na biso na mwa ba projet oyo pona chilo mbapesa ki to mona ki ba projet 100 jours to mona ki 45 territoires to mona makambo belé lelo ndenge za boba makambo nyonso wana ba projet na za réussi to za réussite. Bon, il y a les Bourseaux, notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Force, Volcan Soleil chiffre 5, le père et de mère Mona Nzambé, Moussa Nzambé. A vu pouvoir premier, et l'eau les Bourseaux pour télé de coronavirus. Coronavirus est bondissé. Il y a mis balai avant, déjà, Moka déjà sur Kenda, et pas Rwandais. Bandi biso guerre. Il y en a quatre guerres, parce que bondissé biso, guerre, c'est une guerre froide, une guerre politique na guerre monduki tozoke na nyonso kasi na ndenge ya 5 ans lelo campus à Ukraine université batongi ba belle doctoire ya somo ya mystique tinga mutu nyonso oyo aza na Ukraine na omona ngo oke na campus ndenge moko obandi banda kaluka obandi ma campagne lemba utambola ngona makada ekoti kalu selemba bumbu makala mbala mo bimi lemba ba lemba ngona makada asali donc vraiment na ebité na katra bango ba peteki 21 balagisa makada balagisa ba entreprise balagisa ba biloko basali donc lelo kolongwa njil brasserie obima kota Congo central makadam osapela na njili brasserie obimi kimunza na makadam yo oyebi totanga bakoto kuno oyebi kolongwa gara kimunza to bisika vert makadam tout vraiment oza déjà na monga fulo koti makala obimi mbala moko victoire makadam donc asali quand même na babitumba nyonso asali atongi l'école ya minene asali esi bisika oyo nde ezali ba Israel asali yango afongolisi bisika oyo bausine oyo esa bauile mambo donc vraiment ça va quand même. Mais tomoni na présidentielle candidature présidentielle tozomona 24 personnes oyo bapostuler mais bato ebele babimi na bango nulle part baye kaka ndenge wana kasi fo yeba ngo ke bajalo ya mboka soki bino bolingi mboka ebonga tobozala 24 président ya likambo nini 1000 et quelques partis politiques na likambo nini ngalasi bapesi mwana ndeke apesi ngalasi mbongo ngalasi premier mission na yo pour renverser Pasteur Coutinho lelo Pasteur Coutinho bozana kuna so AVC banani babeti AVC eza bango en tête des ngalasi wana tokele ngalasi nanya kuvote tango président azalaka soki na bilima président bilima ebane kopolapola donc raisonne nanti donc omoni 24 wana nyonso batindi bango kotinda bamindele bazali ya mwana ndenge mpe bazali donc eza vraiment. Merci bandeko ya bino molobeli donzi na 4 Nations TV toyaka toujours mpona kotalisa bino oyo ezali maye oyo ezali koleka na mboka parce que boyebi eza important toyaka toujours koloba kosolola na bino totakisa ya bino ba vérité parce que boyebi kaka mensonge ezalaka ebele na makambo ebele yango biso mensonge ederangeaka biso mingi ederangeaka biso makasi yango tolingaka vraiment vérité plus ezala
nango toyaka plus kotalisa bino oyo ezali vérité. Merci mingi na patience na bino, merci mingi en tout cas na kolanda biso na mokona lelo. Nake na lombangu na ngola kopesa génial ngitukulu bambote belé, JP bambote belé isika bozoni en tout cas Madoda bambote belé, la princesse P bambote na yo ebelé kati na Luanda. Nous sommes ensemble. Il y a Bino de Onzinga aza toujours tozosaka musala oyo obengi botindaka biso tosala topesaka bino ba nouvelle. Voilà na yango nasuki mpenza na kosuka botikala malamu tokutani ya mbala nsima kati na Gémidor TV. Ciao, 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 ciao.